Mbote libota ya Yesu Kristo, mbote na balandi ya chaîne na biso Océan du Congo. Na pamboli nzambe ndenge apesi biso lisusu mokolo la lelo nazali na esengo ndenge David azali koloba azalaka na esengo ntango babengaka ye aya kokota na ndako ya nzambe. Na banzi oyo ezali émission na bino Quel est le nom de Jésus oyo ezali na momesano ya présentatrice mama évangéliste Judith Seke oyo natelemi liboso na bino. Tozali kolobela matali connaissance ya parole de Dieu. Ndenge na lobaka kaka tozali kotambola tozali kozonga simate. Na banzi to ute kolobela ba sujet oyo elekaki na mukolo ya uti koleka. Yango wana bandeko musu bazali kobenga biso toujours kotuna ba question. Mais tozali kozangisa te kopesa ba numéro na biso pana yo mutozi occasion tope libaku ya kolanda biso na mukolo na lelo tope ko rappeler balandi na biso quel est le nom de Jésus numéro na biso automessai ko benga même pas ya mama na biso Océan du Congo o ezali numéro na biso na code mboka plus 243 80 888 60 62 donc plus 283 80 888 60 62. Na bongo tozali na momesa kosola connaissance nzambe nde na uti koloba lelo tozali kolobela nini ndenge mukanda ya nzambe ezoloba ngo na Psaume 107 130 ke nzambe atindaki 107 20 plutôt bo mekama kolimbisa po ezali mukanda oyo tomesani kotanga ngo ya bino bandeko na biso Océan du Congo bazali na momesa ya ko vérifier vraiment makomi soki tobungisi mwa mukanda bako rappelaka biso atakona mituna donc tolinga ko tolobela na mukanda ya Psaume 107 20 nde nzambe azoloba ke ye na atindaki liloba pour être ebikisa pe esikola na liwa. Donc connaissance ya parole de Dieu o tozali kotanisa bino na quel est le nom de Jésus ezali na bit moko ya ko sikola mutu o asilaki kokufa na connaissance ya lobanza mais pe ya kobikisa mutu na o ezali maladie ya ba question yango tozali ko continuer na émission na biso kasi lelo tokolobela nini toko meka kotanga mukanda ya nzambe nde sika sujet na biso ekobima na mukanda ya Jérémie 29 11 nzambe abombeli biso nini pona mukolo ya lelo. Jérémie 29 11 Bible lobi nini? Jérémie 29 11 1. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Nzambe akomi koyebisa biso ke ye ayebi projet oyo asaleli biso. C'est que nzambe lokola azalaka kaka bolingo ndenge alobi na mukanda na ye ya Jean Dieu d'amour na sujet biso totandisa ki nzambe azali na bolingo. Bref aneto uti pe kotangisa mukanda na biso Psaume nzambe azotinda liloba pona kobikisa pona kosiko na liwa po kaka azali na bolamu pona biso. Donc sujet na biso mukona na lelo ezali bongo les plans de Dieu. Et pas ya mutu. Nzambe telisi biso na mukanda oyo ya Jérémie chapitre nango 29 na verset 11 ke azalaki na ba projet malamu pona biso to pe azali na ba projet malamu pona biso. Mais projet ngo alobi ezali nini? Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc nzambe pona ye azali nde na ba projet ya malamu pona biso. Donc plan ya nzambe nde sujet na biso. Or na plan tozomona ne projet nini nzambe azana ngo pona mutu alobi ke azali nde na ba projet malamu. Ndenge papa nyonso azalaka na ba projet na nzoto boye mwana na ye akola malamu mwana na ye atanga kelasi ya malamu mwana na ye azana musala malamu mwana na ye abala mwana na ye avoyager ndenge pe nzambe ye lokola tata ya yambo azali pe na ba projet malamu pona biso. Donc mutu abela te mutu azana souci te mutu azanga kolia te mutu azanga komela te. Projet oyo nzambe asalaki pona biso po tozala na venir meilleur. Ne nazotanga esko projet ya liboso on nzambe asalaki tozomona ngo na Genèse premier eloko ya liboso oyo nzambe asalaki projet ezalaki nini? Genèse premier nde bazolobela biso au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc nzambe asalaki nanu na ebandela mokili po eyebaki mutu esengeli yaya ndenge mukanda ya Genèse ezoloba na D soki toke na 8,4
15 wana bazolo banzambe asalaki edene achaki na kati edeni ndaye kocha mutu po azalaki na projet ya malamu ne bandeko na biso musu balobaka tokomona makambo na suka ndenge nini nzambe alingaki biso tozala na kati ya paradiso. Donc nzambe azalaki na projet ya malamu po na biso mais aye kocha pe mutu asali likolo na se asali bimona na ezangi komonana aye kocha ba lumière aye kocha betandi aye kocha nyama na susi nyonso mutu azala kaka malamu aye kokabola ba mai likolo mai se tokolobela ngo pe na ba sujet mususu koya nini ba obenga mai se nini pe ezala kama ya likolo po nzambe achaki etando nyonso na bolamu kaka po mutu azala malamu abalobi ke sek ezala esika moko ke le sek apparaît donc biloko malamu ba verdure nyonso kaka po mutu azala malamu ne projet ya nzambe siko ngana eko tuna plan de Dieu mutu azala malamu akeli pe lola na mokili achepe elanga na edeni ache mutu me wapi eutaki nde malheur mukana ezoyebisa biso ke nzamba azali na projet malamu mpo na vie meilleure mpe tomoni yango nzamba akeli likolo na se akeli biloko nyonso touti kotanga mpe aye kotia jardin na kati aplace mutu mais siko motuna na nga eza balandi na biso ya Océan du Congo malheur eutaki wapi avant toyeba nanu babiloko touti kotanga etandi sie tozoluka nanu na plan de Dieu toyeba siko malheur eutaki wapi na bongo tokotanga mukanda na biso ya Esaïe na 31 premier mukanda nzambe ezoloba na biso nini Esaïe 31 premier balobi na biso malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours en Égypte, pour avoir du secours qui s'appuie sur les chevaux et sur le flux et la multitude des chars et de la force des cavaliers. Mukana nzambe zoyebisa biso malheur eyende koya tangu mutu akomi kokita na mboka o Egypto. Siko ndenge nini mutu azotika nzambe akende kokita na mboka oyo ezali Egypto. Tangu yo so kita na Egypte ne balobi esika malheur eyaki. Esengeli te yo mwana nzambe o nzambe azali na plan malamu mpona yo azali na venir malamu mpona yo ba projet o asali okita na Egypte siko mutu akoyeba ndenge nini ke ndenge azali kokende bo azali kokende Egypte po biso pe toza ba congolais est-ce que malheur tozali komona na ekolo na biso to na ba famille na biso to na kamnyoso tozangi misala mutu azangi mabota mutu azangi kolia malamu mutu azangi kolata malamu mutu na kati ya hôpital mutu azonyokoma est-ce que malheur wana biso pe tokitaki kaka na Egypte tozo continuer kana mukanda nzambe po tozo luka koto malheur et confirmer biso pena malheur ezouta wapi ne tozo keka na Esaïe wana na 30 na 3 bazo ebisa biso nini Esaïe 30 verset 3 balobi la protection des pharaons sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Balobi na biso protection ya pharaon ekozala nde soni na biso. Or tant tozoloba protection ya pharaon c'est que tozokende koluka nde protection epa ya pharaon. Or qui dit pharaon nde mboka na ende Égypte. Ne bakomi siko kokebisa biso balobi te lokola yo ozokita na Égypte ozali déjà na malheur. Olongwe na bonheur déjà o nzambe achaki yo. Ozala na vie malheur ya meilleur. Ozala na vie ya malheur. Te tango yo komi kokita na Égypte, okiti déjà na Égypte, okomi déjà na malheur, okomi ko perdre o ezali plan ya nzambe. Ne balobi tango yo komi kokita, pona kokende ko luka kuna na Égypte protection de ya pharaon. Ah, protection ya pharaon wana ozoke ko luka na Égypte e kozala nde honte po ezali malheur. Et qu'on s'en ait honte. Mais mukande lisusu ya Jérémie so ebisa nini na de 18 tozokita kaka poto yeba esika ndenge nini malheur ezoyela biso. Jérémie tozali na 2 18 mukanda nzambe eyebisi biso nini Jérémie chapitre 2 verset 18 ba ebisi biso nini
Et maintenant, quand tu fais d'aller en Égypte pour boire de l'eau de Nil, quand tu avais affaire d'aller, quand tu as affaire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve. Ah, c'est que balobi mutu azokende na Syrie, azokende na Égypte, pour akende komela ne mai na bango. Or Nzambe tangu atie mutu na kati Edeni, azalaki pe na mai, po ye moko Nzambe azali mai na bomoi. Nzambe lobi azali mai na bomoi. Mais tala batu ba abandonné mai ya bomoi, bakomi kokende koluka nde au secours na Égypte. Ne sika mutu azoya kozwa siko malheur. Malheur ezowuta par rapport ya mutu kokita na kati ya Égypte. Ne Nzambe azoya kobeta sete. Même totangi na nini na Jérémie wana tozongi na D14 toketi na 15 balobi nini D14 Jérémie chapitre D14 mukana Nzambe ezoyebisa biso nini Israël est une esclave achetée. Bazoya kotuna biso mutuna. Israël est un esclave acheté. Mukane Nzambe ezoya kotuna yo Israël. Oyo Nzambe atiaki yo katikati na elanga na Edeni. Oyo azalaki na ba plan malamu pona yo. Tangu okomi kokende na Égypte, siko Nzambe akomi kotuna yo. Est-ce que ozali Israël oyo sombami? Israël acheté ou né dans la maison. To ozali Israël ozali katikati na ndako ezalaki elanga na Edeni. Ne motuna bakomi kotuna biso pe ba kokita na kati ya nani balobi mais où né dans la maison, pourquoi donc devient-il une proie? Mukanda Nzambe soya kotuna biso Israël ekomi ndenge nini yo koma esclave. Israël ekomi nini yo koma une proie. Proie wana ezali koloba bilei. Israël akomi bilei. Akomi bilei ndenge nini pour abandonner plan ya Nzambe o ezalaki pona e projet ya venir, projet ya meilleur, mais akomi bilei. Israël azalaka bilei ya nani? Attention, tango ozokita na Égypte, yo Israël o abandonné Nzambe o yazali bomoi, Nzambe o akelaki yo yebake okokoma bilei. Ndenge 1 Pierre azoyebisa biso na 5:8 wana na yebite soki tokoko tanga ngo mwana lombangu 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre rapidement. Bazoyebisa biso nini na oyo etali bilei. Oyo Israël akomi bilei. Tokoko kima mbangu na telefone. Mukana na biso 1 Pierre na Nouveau Testament. Bayebisi biso nini 1 Pierre 5:8. Mukana Nzambe komi koloba. Soyez donc sombre. Ah, Nzambe atiaki yo katikati na elanga esengeli ozala nanu sombre. Po Nzambe alobaki esengeli o cultiver, esengeli pe o garder. Mais mutu tanga koki ko cultiver na ko garder te, ne mutu akomi kokende sikoyo Égypte mais Nzambe sakebisaki. Alobi nini poko mabile te. Soyez sombre, veillez, esengeli o sengela o balobi ko garder. Ozo ko garder pona nini okoma bilei te po o abandonner projet. Soki okomi ko abandonner projet c'est que ozalaki na ko veiller te. Awa balobi que votre adversaire le diable rend comme un lion rugissant cherchant à qui dévorera. Bana nyos école ya tyrannisme, bana nyos social ouvert station les jourdains. Bana nyos ya papa Ridi et Coco na cellule ya arc-en-ciel. Esengeli o veiller, ozala Israël, ozali katikati na maison, ozala Israël o komi bilei te. Ponzambe pona yo alingi nde ba projet ya malamu. Ndenga ute koyebisa biso katikati na Jérémie. Soki tokiti même na Jérémie 1er. Poto chite na biso Jérémie 1er 14, toke na virgule 17. Jérémie 1er 14. 1er 14 17 mukana Nzambe lobi nini? Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux. 14 tobandi bongo Jérémie 1er na bani na 14 s'il vous plaît beaucoup kolimisa Jérémie 1er
tozali bongo na 14,17 14e verset. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra et sur tous les habitants du pays, car voici j'avais appelé tous les peuples de leur royaume de septentrion. Siko Nzambe a commis ko changer plan. A commis ko changer plan pour nini? Pour Israël abandonner ndakunae, a commis ko lukande au secours na Égypte. Nzambe sikoyo a commis ko changer plan. Na ye siko na calamité o ezali malheur. Ne yango tolobaki ke d'où vient les malheurs? Jérémie nda eko ebisa biso na 31 premier wana malheur ezali tang biso to commis ko kitane Égypte. 17,17 et toi saint terrain, lève-toi, dit l'Éternel, et dis-leur tout ce que je te donnerai. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne les fasse trembler devant toi. Bisona, quel est le nom de Jésus? Toye kakana koma Nzambe. Tozo banga te, o Nzamba pesi biso po Nzamba loba ki to banga te. Tozo banga te po batu bako kanisa biso ba pasteur o deja ba sala ba kombo. O baliaka de ba dim, o baliaka de ba offrande, o baliaka mbongo na ba huile d'onction biso tozo banga te. Tozo ya kaka po na koye biso vérité Nzambe po Nzamba yebise ki biso to banga te. Po malheur se koti. Malheur se koti po batu ba abandonner Nzambe bakei ko lukane au secours na Égypte. Bana quel le nom de Jésus? Égypte ezalaka nini po biso to na RDC. Tomi tu na ba question na pebi ya no ezali est-ce que nani biso malheur tozali nango est-ce que to kendaki komela mai na Égypte? Ndenge nini Israël akoma kabilei? Ezalaka pe ndenge nini Israël o batiaki na kati ya jardin d'Eden na Moyen-Orient pe so toke balobi ke jardin d'Eden eza ngote mais jardin d'Eden wana na makanisa Nzambe pe ezalaka nini po mukanda Nzambe na Esaïe 55:8 azoyi soso makanisa Nzambe na makanisa sai nini ekeseni oyo totali sur le plan de Dieu totali sur sur l'aspect écriture ndenge Nzambe asali confusion pona koluka mutu aluka ye mutu aluka connaissance na ye soki oyebi Nzambe te oyebi mutu Nzambe fo luka ndenge alobaka ndenge asalaka pe ndenge oyo mimonisaka soki oluke na makanisi na ye okozwa ete mais soki okei na makanisi ya ye Nzambe nde okozwa ye me na makanisi na biso ba tokosuka kaka na confusion projet Nzambe ezaka ndenge nini Israël akozala point Égypte yango ezali eloko nini mpona nzoto boye tokoluka Égypte ndenge nini aomela mai tokomona te yango na botuna biso mituna nde toute koloba na ba numéro na biso plus 243 et puis 80 888 60 62. Merci na o ezalaki loba Nzambe Nzamba pesa ki biso yango wana etika bon na kombo na Yesu Kristo. Amen.